rendez-vous est pris ici, au terrain de Villeneuve-Saint-Georges. Bandal Bomoko, toujours. Toye lisusu, Bandalungwa, Toye lisusu na titi bete mais Toye na projet humanitaire. On vient de là-bas, ici, on a ramené Bondar sur Paris. Le dimanche 27 juillet, la Villeneuve-Saint-Georges. Barbecue géant, Pona, Bana Bandal, Mokilmobi. On a besoin d'une surtout boya. On ce que peut servir pour notre école. À partir à 13h30, la terre, il y a Villeneuve-Saint-Georges, Rosalawana, à partir à 13h, puis 22h30. Ah, Bandal. Boya, Ebele, Boya peut m'avoir combattre. Attends mon ordinateur, attends ma tablette, bah outil informatique. Pour la bande la biso, eh bien, pour la célébrer 70 ans à Bandalungwa. Donc nous les Rosala, jour à terrain humanitaire, Boya na badon, surtout badon pour l'école Salongo, Mointaba. Kwanga tozolia ekosala mwa biozo kandule yango tolobaki tosala barbecue géant au profit de l'Institut Salongo oyo baparents na biso batongaka biso mpe totonga Institut Salongo ya sika. Toujours ensemble, on est là. Succès ya Wenge euta wapi? Toyoka kaka Wenge basala succès, toyoka biso misu tomonanga na musika ba misu ba vivre yango na pene. Lelo na koyamba bongo moko ya ba oyo a vivre yango na kati. Tosala analyse succès au Wenge basala euta wapi. Madame, mademoiselles et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans notre émission Congo Mosika Musique. Aujourd'hui, spécial Wenge. Nous allons essayer de faire des analyses, nous allons essayer de voir d'où est parti le succès de Wenge. Pourquoi Wenge Musica BCBG 4x4 est l'un des orchestres les plus populaires de la RDC. Mais après la dislocation, le Congo n'a jamais eu des artistes les plus populaires de l'histoire de la musique congolaise. C'est vrai, artistiquement, ce n'était pas des grands. Mais du point de vue succès, nous n'avons pas eu deux artistes populaires comme J.B. Piana et Werrason. Nous allons essayer de comprendre ce soir avec mon invité, il s'appelle Guy Kakessa. Bonsoir Guy. Bonsoir. Ah, Guy, boni. Kimia. En tout cas, lelo na yambi yo poto beta. Succès oyo ya Wenge sala e uta wapi. Yo yebi Wenge o vivant mon akati. O ko expliquer biso très bien tout à l'heure. Mais nazo rappelé Bino le 27 juillet prochain. Rendez-vous est pris pour le terrain municipal de Villeneuve-Saint-Georges où nous organisons un grand concert géant au profit de l'Institut Salongo, cette école que nos parents ont construit une partie. Nous voulons ériger un nouveau bâtiment de 2 étages avec 13 salles de classe. Voilà pourquoi nous organisons cette journée humanitaire pour collecter des fonds, pour collecter des ordinateurs, s'il vous plaît. Ces jours-là, venez avec des outils informatiques pour nos enfants dans la commune de Bandalunga. Kakessa, merci Minglande pour répondre à l'invitation à Bissodelo. Yozali moko ya bayeba vivre à Wenge. Bien sûr que oui. Wenge, bandela bisonanu. Et bani ko pesa pena net orchestre bani na baneni. Wenge et bani vraiment coupé sa orchestre et zozo apena ba structure et comme fanda des années 85. 85. Oui. Si. Très jeune, hein? Oui, très jeune. On a vraiment parce qu'ils ont une zélande à Bissau tous les jours. Voilà. Alors, le tour ça l'analyse. Succès à Wenge et Utawapi. Mais pour te comprendre, tu sais que tu es solo. Ganzanet moi, petit mot adibi, azoka histoire. Wenge bimi na biso. Mais biso ton négligé à Wenge moi mouké. Oui. Bah massa balaikuna. Zingzong c'est un ami. Kijabron, Aimé Boanga. Biso to mona hadi mamba pamba. Et puis à un moment donné tu es poto, donc tu vivre penda faveur wanate. Alors yo betele biso histoire, natiki yo betele biso histoire Wenge comment c'est parti et te reconclure Sixango et Utawapi. Loko ni esala ki Wenge zo succès. Kakessa. Bon, Wenge ezaki orchestre moko ebandaki na kombo ya Stello Star. Mais après
et kokoma wenge muzika na ndenge nini donc tango équipe moko ya football ezalaki entre Thierry Ndibaboma Dekani ezalaki wenge wenge ya football équipe wana ezalaki na succès ya kosakana te même baorganisateur parce que sikoyo na kin bamakambo wana ya rasoste ezalaki na bane wana omona chaque vacances neti boye entre juillet août basalaka mpenza organisation ya tournoi ya football donc omona mpenza vacances bato baza na mwa distraction place ya kokende parce que même baorganisateur ya tournoi babanda olinga équipe wana ebetaka dernier match soki yango ekobeta il faut ebeta vers 16h 16h30 butu elingi okota mais sikoyo na équipe wana eyaki ya bacap diora azali joueur bacap diora adios badonne osango bafrank mulumba bafille rogers Honoré Kanta, le fait Honoré Kanta neveu avec Kiss. Mais au roman na équipe wana ba Jean Bélis Louvutu là parce que équipe wana même ba sernion sur ya coin il faut ba silisa musala avant pour ba ya okumisa équipe wana football. Continue. Baya okumisa équipe wana football. Sikoyo à l'époque équipe wana succès à danger. Bango mongo ba wengemen ba monique non c'est le star wana ezokende bien te. Biso sikoyo photo balola masolo. Tozwi sikoyo kombo ya wenge wana olie bacha wenge ya football bacha mo sikoyo wenge muzika. Mais on dirait lequel bango mangambot mais il y a danger sikoyo orchestre comme même répétition batwazoya mais danger pour comme na komba wenge et pour comme na komba wenge donc on a vraiment netinga na ebité bon lelo goandenge bato balobaka ya wenge vraiment na et comme penda danger répétition et pas ba Mbuta Maurice et pas ba Jean Bélis fait Jean Bélis et pas ya ba ige na sima ya na Thierry Ndibaboma ba tinel wana mais au pesimbo boyi donc au monde a bena répétition comme ya grave orchestre comme mon fan mukolo mususu orchestre betaka kaka na ba vacances ceux qui vacances yé avant vacances une semaine avant vacances net na ba début na ba fin juin parce que il y avait artiste mususu bazaki otanga na ba internat mais batikala déjà na kin on ba comment répéter tant ba comment répéter pe ba out internat baye parce que on na ba début juillet boye net na ba mois de juillet boye balancer na bal moko concert banene moko mususu ba beta na Olympia na derrière commune ya Bandal grave on est là na ba faire en vacances ba décider ce ko bango moko vraiment que non théo comme boulot et comme pena donc mouvement bango bando benga 10 mouvements comme pena danger et comme pena boulot na biso allez ba tché sérieux mais on a déjà bazing ba aimé bwanga basi bayaki déjà ba mikil ba koto déjà d'accord donc bango sko ba prince ba piano ba vientone ba tchango vraiment donc et comme bena yemoko fondé donc et comme bena donc ba ciel et comme bena ba ke na université ba yaka pe ndule donc moi l'aime so rep Blaise na yete agi na ista azoya boy na boy tsona agi na yese boy na boy donc et comme kende vraiment ti yeko simba pena ce qui est bien na wenge ezaki orchestre moko yaki soutien na banzele dans l'une de kisi ya wenge ezalaki soutenir
na banzeli Basi. vrai chéri ya bandalungwa déjà et puis yaki na club moko ya basi 8 ça suffit. Voilà. Club à Bamadani. Ya Bamadani, ya ba Angel Sosogo, ya ba Simone Vwemba. oui, ya ba Lina Mboyo donc bana basi wana vraiment ba Claudine Pika batu bazaki vraiment bana basi wana bayaki liboso. On a quand même l'actuel ministre de la Culture et Art. Elebe. Oui, ba soutien penda donc ezaki ya wenge yango. Sikoyo yo moko ya kwenza otala penda ke côté kuna ba vrai chéri ba yaka air tout. Sikoyo yo mo yebika kino alinga omona place moi ça malamu azate. Donc il faut aluka mbati danger. Oya renye nango côté wana. Donc sikoyo ko mosala ke ba mo bana bango wana bana bango belete mais ba joto balingi ka ba momi wana so pe ba momi on peut ba ki na stratégie na bango ezaki atoche litoi rendez-vous répétition wenge rendez-vous concert à wenge ba ya ba oya ce qui est bien et ko sala siko ke tamu biso mo na kati ya banda to yoka tozo sepela na wenge me tamu chike ko zonga. Ok, ce qu'on a net biso to tanga na ba 30 novembre l'école technique voilà au moins na sko boza déjà na bateau ba utaka ba gombe bateau ba uta ba lingwa la ba e ozo betela bango sko relater bango wenge bango pe sko ba olinga ba découvrir que wenge yango eza nini ba komoya tellement bolinga ke longo banda communication za makasi communication ozomona déjà soko keneti omoni wenge et ça là siko ndenge nini JB il était de Ndibaboma mais akendaki na ndusi kuna et pas na et pas ba cousin et pas ba Laurent Fabrice akoma déjà ofanda kuna pona arracher moi liberté banene tout parce que et pas na bango na Ndibaboma un peu strict yobika à l'époque ndule bako lingango vraiment ce que a communauté kuna et comme déjà bandal bandu c'est déjà frontière ya bandal pour kota ba gombe kuna au monisco ozongi ba Dede Masolo ba sinkin déjà et comme ya pour na JB oye siko na ba adula okuti pe bato balingaki wenge neti papi Kimbi ifi président ya wenge azalaki na bula na bula bala Saint-Michel voilà azozwa bato tout baza côté wana déjà azomema bango na répétition wenge au monisco adula tout le monde tout vrai jeune vraiment baza benda vrai jeune il faut aya ce que otali sikoyo au continent na molar wana okoti ba dekano bandi déjà ba Fasende Mbidi ba oyo boete ba nini tout ba jeune wana comme ba Cheche ba Mishoka Basele ba Koko Shango ba Francis Molenga ba yaki déjà wana ba Ginga Lula ba zoya sikoyo vers Ndibaboma parce que na kati ya Ndibaboma wana dekani Ndibaboma kuti ba Polesha ba Gilles Biselele ba Fio Jazz ba Justin ba Claude ba Fungununga donc ozo comprendre ce que ba Fortis na Vwangi fait Fortis na Vwangi donc ozo mona penda ke ba jeune tour ya quartier ba zoya okoti siko Ndibaboma yo moko mona ba Richard Mwamba ba Dengos ba Cap Diora ba Oso Sango ba tutu wana siko ba zoya ba Magouche donc ozomona wenge donc otaka siko répétition ya wenge mutu atika la raté batutu na rep siko otali siko kuna na quartier Lingwala côté ba Blaise Boula Alain Makaba ba côté wana nyonso na ndenge batiti na ba yake ko intégrer groupe donc ba memaka siko batutu ba yaka siko wenge bon siko yebisanga bandal na natikali batutu côté Bisengo batpa bangwema la kité
kota bisengo kasi na Ah, ça bah, oui, suffit ça suffit, oui ouais. ça suffit uta na bisengo ti ba créer ngo na bambo makuna kota bisengo d'accord. donc donc batezi bazomema bato bagouverner zindo nyonso basimani bazomema bango bazoya bafe ya sami mikobi bango tu bazoya déjà na wenge donc omona impact ya wenge donc vrai Joe Il faut foya okota siko neti boye bapapi kimi batambola déjà na baiba badadi bitodi bango tu bazoya donc ozo comprendre que ekosala ke tata a intégré wenge parce que tata auti yolo. Tata outi yolo, mais il fit déjà un jeune de Bandalung depuis, mais bakendaki déjà yolo. Auti sko yolo. Moni yolo sko ikangami na limité. Sko azaki na ba master pe ba Freddy Maifuila, ba tutu na ba côté wana déjà ba Jean-Jacques Moutebe, ba Lema Indo, ba nani tout tata pe aye na groupe na ye donc ozomona siko en plaire ya wenge siko eye donc opesi mbwa boyi donc ekomi neti bameilleur jeune akine bajeune oyo mpena ya bien mpena babetaka bilele bayaka wenge ozomona sikoyo toye mpe tobeta bale fleuron litong bouche tobeta babiloko wana e osalaki lokola wenge yaki orchestre baifale kaka lokola wenge ezalaki na orchestre moko ezalaki ya avenir ezwi mpe bameilleur pion na bakati ya baorchestre neti bari koko bula mbemba baye siko kointegre groupe ya wenge sikoyo orchestre na bango omona le mosusu leader na bango yaki rikoko akoti siko wenge kuna siko basali nini balali bato wana siko ya kuna mpe bakomi bato ya wenge bakomolanda mpe rikoko siko omona siko ekomi neti kini mobimba Marie-Paul ayeka Marie-Paul aye vraiment mpe wenge mpenza donc mpe ya danger Marie-Paul mpenza wenge Marie-Paul baaki na orchestre na bango moko boye na bareine tove na seigneur tongaraga baye na orchestre na bango moko boye stop control siko orchestre wana yaki neti baje neti ya osakana yaki neti orchestre moko boye mais leader siko Marie-Paul siko stratégie ya wenge omona Didier moko wenge soki ezorepete na kati ya ndibaboma wana sikoyo ekomi neti mwa marke répétition ekomosala neti ekita bato mpo bato bake balandi mpe oyebi kaka bato ya likaya mpe bazala na mwa solidarité na bango moko bake bakomokende kote wenge ekoti mwa mobulu te mwa mobulu te wenge kaka danger mais mwa bato bakei sikoyo fonde masela abula vraiment ndenge eza wana eliotira nana kuna namoni kaka manke nda ya danger so olongoli kaka manke makambo elali effectivement ezalaki mpe ndenge wana siko leader eyaki manke et puis manke ndenge Marie-Paul sikoyo mutala rento ye nda ofinanse mambutu sikoyo balongoli Marie-Paul Eliot azwi Marie-Paul aye na ye mouvement akoti mouvement kuna mpe ondeka maloba ezali nganga elali bato yango mpe susu bazongi na bango so na wenge sikoyo yebisanga sikoyo wenge yango donc moyen te siège ekomokoma saturé donc moyen kutu répétition ezalaka lisusu donc ekomi le mosusu barépétition ya koponaka bato bakokota donc salon kutu bakiti elongwa heureusement mpe baoyebi bapala bandali babuki yango nyonso ti kuna na répétition ekomokende ndenge wana mouvement mpe fanda grand succès relation na raja kule nde zerona mpe raja ça va te mais na kati ya bandali wana eza na orchestre te naoloba ngo kutu na kati ya kini eza na orchestre oyo te etelema lokola wenge bastation japana bayalaki na bango na bandali wana eyaki na baorchestre wenge epesi gu nde balobaki biso topesa gu bapesi gu derrière wenge bacréer baorchestre bacréer station japana mbatambuta
Ici ça va, IBG. Bah IBG wana nyonso derrière wenge et salama. Et puis bah orchestre wana pe bimisa ba musicien. Donc bah ndeko yaka na bulke ba chamwa koka jam na wenge mais ezo simba te wenge ezo kende kaka. Wana JDT zapi. Bon, wana JDT abetaka na IBG musique. JDT abetaka na IBG musique na batiti na ba Deblé. Deblé Kinanga donc babetaka kuna na Selibinda bazalaki na IBG musique. Voilà, tant Maradona nde asali neti po Maradona c'est l'Ottoman Michel asali neti kombo na ete Maradona asali neti abunga mwa muke po aki teti c'est un musicien très teti masananga Maradona nakata wenge allez ba récupérer ce que titina na IBG afandisi pe masolo wana pipo zaka te wana sko pipo ezalaki ke pipo ntango obeta na wenge eyaki babetaka na Maradona sikoyo ezalaki wenge tellement succès elekaki trop mais il fallait que beta na poto sikoyo balobi bafaire wana pena donc ndenge koma lelo te ke bokotisi pe bosali banini mais omonaka o mutu moko bavie na biso bavie deboli fataki bayaki nango na ndenge akope kaka ke babangula banini tu bamekiri koko na pipo baleki parce que ekomaki tour ya makaba JB Tsone balia bango yoka pena nzembo wana wele tokota na sango toyoka bakanga ba na aéroport et ça la grand engombi na on dirait le on peut fula wenge et fula na si na ebiso vient osomona ke orchestre ba musicien baza na kati ya kumba mais ba fanatique balala kawana na boloko donc bazaka na boloko na ministère de justice côté Athénée de la Gombe wana oyebi ke bayebaki kaka ke mukulu akemikili wera akemikili prince akemikili mais ekosala ke balibere bango tala ministre ya justice kutu aya ntina à l'époque aye mpena ke non bato oyo bapeti efo bolese bango banini tu bazaka balinga bakende représente mboka na biso à l'époque zaizaye nayebisi yo babima mais omoni lelo balobaka bato balobaka bazoloba mais bayebi histoire te babima nayebi so hotel invest nete bukana investo ya RTNC oui balalaki wana ntango balongwe boloko bayokotisa bango babeta mpe ndule wana nayebisi yo grave moni basuccès ya wenge mutu tu akomi oyoka epuis sikoyo après wana bavie mavo voka aye omona ke bapeti oyo ya diserie aye ainvestir na kati ya wenge atie mwa bastructure banini tu ekomi mpe mwa kombi bakomi wenge muzika sikoyo ntango kombi ezoleka partout na kini ezotike mutu nyonso ti wenge muzika mwa nini batutu bakomoya batutu baya donc wenge danger ya danger mais soutien ndalwazi nyonso etika ewenge te et puis omoni à l'époque ezalaki bato musique mpenza bato babanda olinga ngo lelo bato balinga musique te bato balinga musique lelo mais omoni ekoti na bamakambo mosusu bato wana bato bayebi te ke mpe baza na bango na ide te ke musique oyo ebetaka eza ya go biso toomona tozalaka na wera tofanda na wera toaka na jibe tomona place akenda kosala kisi te
donc tozalaka na ye banda ntongo ti soir bokabwani boke na se ya matolo ya David Bar wana na ngambo ya nini bokoze terrain municipal ouais bokoze après basoir bokoti bokabwani répétition esili botelemi wana donc boza makambo nyonso akoluka ya kodebriller mais oyebi te place nini yaki osagwa te bomona prince awuti na ye moko tellement alingaki bulu yango to akendaka ntina bastudio bobongo banini tout donc azoya na bainnovation ezokota na orchestre bomona yango mpe normal banzembo akasave azobeta yango déjà donc ozomona bato mpe mosusu bazopréféré koyoka nano variété ya prince ezosala bango bien ntango oyoka à l'époque eyaki babiloko basurmef banini tout ezosala bien ah ouais alors ntango bango bake poto bamemi Marie-Paul mpe na groupe wana oui bakomi na poto bazongi Marie-Paul atikali oui bacreye sikoyo wenge el Paris voilà wenge el Paris mpe ntango esalami succès danse babi Marie-Paul azalaki na succès Marie-Paul succès grave mais c'est dit koexplike c'est dit ezali eyaki moment ya bawenge ta na bango voilà donc ezalaki kaka succès ya wenge yango wana continuité wana ekendaki pa ya Marie-Paul tant Marie-Paul aye succès grave betre moi ba numéro Marie-Paul aye dans les années 92 90 première fois baya na kin baya na baya Rento Dr Zing depuis tout Savanin JDT Mulopwe nani lisusu bango wana kaka petite danseuse Beloti Geneviève baya na ye baye sikoyo bayaki na bango baya wa Bariclé baye Francis Kalombo baye sikoyo baya bamisie bayaki na bango penda baye bazwi sikoyo wenge pe ezongisi mikili bango batika na kini bango baye sikoyo bakutani bazwi sikoyo ba réserve ya wenge oyo babetaka te oyo batikalaki neti banani neti Delobas bazwi Delobas bazwi collégien accompagnateur bazwi Maradona déjà ya longwaki po azali mwa teti Maradona intégré groupe bazwi lelo Jean Didier Loko azalaki à l'époque parce que mona bato balobaka Jidel ayebi te Jidel ayebi parce que aza abanobeta na instrument pour ayebi ta musical ya kosakana te oui à l'époque abandaki kobeta synthé ba intégré na groupe bazwi animateur moko azalaki doublure ya Nkokota Full King bakotisi ye na basali sikoyo stature na bango orchestre efandi barépété mais nayebisi yo babeta na intercontinental na salon Zaïre salon Congo babeta deux concerts mais bato baloba lelo à l'époque net concert wana ya El Paris wana soki lelo ezalaki na kilelo mais grave des réseaux sociaux ndezo ningana ya kosakana te parce que somo billet etekama billet ndenge yaka billet na souche bateki billet bakomoteka na souche po bato bakota grave ya grave voilà Francis Kalombo Richard Wabaricle Francis Kalombo na tête Richard Wabaricle vice-président Marie-Paul Zing Depichou JDT Rento donc danger ya yuyu succès son grave surtout momi wana akufa kutu Beloti mais danger na ebisi Mundela Zobina Edi Kolomo sitata mais na ebisi oboya ah oui mais danger wana eza première fois vivre makambo ndenge wana nayebisi yo biso toyokaka sosoliso ekwesa mire ya moto na moto mais tomona te toyoki kaka ke tozalaki mpe omoni bapere na biso à l'époque yango tooloba ke bajeune abanda lefo boya to ede institut Salongo
parce que tout le monde on dirait éducation civisme eza lisusu te po il faut to aider pena bata ba institut salon wana parce que biso à l'époque po bima mais so zongi ozana chikoto nano zwate to banomona ka Victoria viva la musique ba veze fondo bakangi ba papa yomba ba makolo ba sapato ba lijo kwempa ba nini tout tout le monde a plein wana te Yo monate. tout le monde a te C'est voilà Marie-Paul boyo mone l'homme. na toni yo donc ozotala mulongo ozotuna mais oyo nini Bazai ko bakosa. oh nayebisi yo le wenge wana namoni orchestre ti lelo tofanda na poto ça fait longtemps tomoni nanu ba même ba plein ba wenge oyo awa na poto na Europe non tomoni yango te à l'époque so neti ezalaki oyo baarena wana nayebisi yo me babuka ngo plein nayebisi yo bawenge babeta awa na baparc de prince na balibanda banini tout orchestre nano esali yango te ke bobeta balibanda banini bafestival banini tout donc danger donc wenge eza orchestre moko eza orchestre mythique na kati ya Congo. Alors tant Marie-Paul aye kozwa pardon aye kozwa problème na Saddam Hussein ozaki l'un des managers oui orchestre kotima mobulu voilà docteur bazing déjà te déjà baye kozwa bazongaki bango tout bazongi parce que à l'époque Saddam Hussein l'homme fort très fort moi le président bazongi na kozonga esali déjà moi mes ententes ekotaki bato mosusu batikalaki batika na mikili mais na kini wana bamemaki bato mosusu badelo bas banani tu bamaradona bato tu bakotaki wana Saddam amemaki bango na mikili baye kointegre groupe awa komi mpenza bamusicien ya awa effectif ya El Paris eye kosala ke bazongi lisusu mais après bato neti na kati ya orchestre déjà yo yebi ke tozala bakote oso doki déjà eloko nzoto efanda kebakebe ekomi bakote kuna ale bazing bawabarikle bato bazali na doki bazongaki mikili bango sikoyo batikalaki na kati ya kini ya likemba kembage ya danger orchestre pe ye kofanda nango ekomi neti kini après na 2000 je crois 2001 baye kozonga groupe na donc pe bazwi visa siko ndenge ekomaki ke à l'époque déjà wenge se panzani maison mère esalami jibi akeboye wera akeboye alors wenge panzani ozali na kini si namoni makambo wana epanzani wana ngai wenge panzani nazali na kini namona na phénomène wana te mais yoka ngai naofanda na Ingasuka oui nazali na cousin na nga na Dibaboma Paul malheureusement atika biso donc namoni près de 3 semaines tous les jours n'importe quelle heure bato bazaka plein na kwa inga mais vieille po bato baza ba Brazzavillois bato Poton oyebi ke babandaki kokende kotala polémique ya wenge ya wera na jibe na cinéma garçon moko ayebisa ngai bazofuta mpo bakende kotala feu vert na cinéma mais wenge eza orchestre moko donc nayebi so omoni ti lelo bato mosusu bakozaka te mpo na séparation ya jibe na wera bakabula bafamille ekabwana yo ozwaki kote bon nga nayaki na nga netre nayaki na nga na wenge nga vraiment ndenge tofandi boye nga naza mpenza wenge ya source naa mpenza wenge nayaki netre nalingaka mais nazalaki trop moi penché moi moke parce que mon ami d'enfance JDT azali obeta Panson lui venait tout le temps chez moi azozala na nga donc naokende mais moko mona beneti bampela bazali bato na nga
nakendaka mpe bcbg nakoti na nga mpe ndule nazongi na nga mpe donc me nga na awenge eloko nini esala yo somo na de wenge wana phénomène nini oyo esala yo somo mais sikoyo annonce ya séparation ya wenge ke baannonce ke na 13h30 wenge na information wenge epanzani jibe akebwewe akebwe me namonana bato ndenge wana te babimi jibe azorepete na moto nazalaki namona biso toyebi kaka ke eleki kutu plein ya edingwe na puma noir ekosa bato ntina banzete bato ntina na matolo ya poste plein à craquer donc bato bazoya bauti de part et d'autre bato bakatisi babaraza bayeba so wenge panzani ya solo bayeka kozwa information donc ozomona sikoyo ke maka mosusu oyo bato bakoloba lelo ke owenge kisi ke kisi wana bango basalango mpe basala mama ndenge wana basimba na okisi ya ndenge wana basala mpe makambo baosala beza ta na bango mais en tout cas kala nde bendaka lelo bendaka sikaki lelo bato bazoloba euti donc baokopie kaka baokopie mpo biso vraiment wenge nde toabwe tobanga elo te kibanda lungwa wana oyo lelo balider balobaka so nakotisi mpenza kibanda lungwa egla so nakotisi mpenza kibanda lungwa so kibanda lungwa wana ekota na wenge nga nasaka analyse nalobaka wenge eza conséquence ya comportement ya bana banda bien sûr ebimi na orchestre moko boye qui vanta voir grand moins intelligence ebimi na kati ya wenge voilà donc yango wana vraiment donc omona ke kibanda lungwa parce que omoni tobotama jamais bacomplexe yaka na yo ubiso nde tozalaki wana mpena tofanda mpe à l'époque omona maintenant moto awuti mpe bamikili aye mais même ce fois renier na bandal toza bavie ebele toyeba ye bango te toyebi origine na ye te mais bareniaka mpo il faut bazala kota bajibe il faut bazala kota mpo batyaika aussi bon genre en tout cas bon sikoyo toloba sans craindre d'être quand on dit les deux artistes le plus populaires de l'histoire de musique à Congo c'est JB Wer. Makambasala et Samanante. Jamais vu au bato basala. Yo ko mona mutu lokola le mérite we ranson. Yangyama abani na cheval. Cheye na delapé abimiti na martyr. Na palais du peuple. Bato baola na nzele kangama pendant 1 heure du temps. Ozui pour makelele. Tiboko mana parler du peuple mutu ke ezate na sanso nana sa salem ozineti jibe piana donc bakao bato bazokoya bakao so omoni succès ya wenge omonaka jibe piana ti lelo classe abetaka $50 tous les dimanches bato pe bayaka plein na biso actuellement vie ya lelo na kini moto soko azobeta $50 mais il faut mona ke succès wana yango ka ezali mentalité wana toloba bafali bafaire eza nango ka continuité en fait continuité à weni continuité ya kibandalo bandalungwa fali lui-même il est bandalungwa il est ndalwa oyoki te nzembo mwa awuti obeta mikolo botikelanga temps eza lokola bana bandal na mai ya makelele ndenge nini kasi tante eza lokola temps oyo awuti obeta mikolo aigle awuti obeta ngo eza lokola bana bandal na mai ya makelele na bango donc ozo comprendre donc bandal nde esala wenge bandal ezali so tali donc tokoloba en conclusion succès ya wenge ezali ki bandal na kati ya musique na kati ya musique so tali bandal tozali deya na baprêtre
wenge ndenge ezalaki wana omona benake bave na biso bayula baprêtre basango te kota na makambo donc omona neti ere wana pene omona ke wera beti bakintweni jibe bakintweni kitoni sunini faut koma ya bablouson moko ezalaki wana ya badame bajacard oyeba babiloko ya bajacard yo omeli na poto oyebi yango kua bale garage wana donc ozomona bon lelo bale garage bato bayebi bagriffe yango te esila donc omona mpena à l'époque Jean-Paul Gaultier bamarité François Gibaud donc wenge ezangaka te omona donc na kati ya ndale tozalaki na baprêtre bato bachale chamba baogi kafuba donc ozomona déjà les années 89 tant ka wenge ezosala neti ebongabonga wana déjà forme ebetamaka ya danger. Pour conclure, qu'est-ce ça? Donc, la conclusion, tu peux dire que Wenge et l'autre sali Wenge eza qui bandal. Bana bandal, basali qui bandal na bimute bimisi orchestre. Et yango bimisi orchestre. Yango na osenga na bango moko bata 10 mouvements. Bandi na ye moko piano. Yangiama ciel le 27 juillet. Donc baya pour aider biso na contribution na biso ba pesa contribution na bango pour salon ndenge za boye pour bango ba intellectuel ba ketchik ba keti na ba université donc ba ketchik il faut même faire rigola abima na école ye kutu aza donc obligé produit pendant salon ye aza obligé ye faire rigola Hervé il faut y a pena pour ye a obligé ya koya moi geste parce que place wana nde na salon to découvrir que aza danger voilà toka tamuke Christian s'il te plaît tokoza sous spot publicitaire en avant to conclure oyo lobela terrain humanitaire oyo to bengisi bana nyoso bandal boya to sangana retrouvaille pona to sala quelque chose pona to tonga bâtiment sika ya Institut Salongo. Tous les anciens de Wenge boza invité mukolo wana to revivre sous ba grand moment ya Wenge à l'occasion ya événement oyo to sangisa bambongo boya maboko pamba te ma ordinateur moi eloko moko informatique pour servir bana biso na Kinshasa. Christian la réalisation s'il vous plaît si on peut revoir le spot. Voilà, le rendez-vous est pris ici, au terrain de Villeneuve-Saint-Georges. Bandal Bomoko, toujours. Toye lisusu, Bandalungwa, Toye lisusu na Titi Beteme, Toye na projet humanitaire. On vient de là-bas, ici, on a ramené Bondar sur Paris. Le dimanche 27 juillet, la Villeneuve-Saint-Georges. Barbecue géant, Rona. Bana bandal mokili. Toi na besoin bino surtout boya. Oh non ce que que servir pour na école. Toi na ngopenza na bosenga. À partir à 13h30, la terre, il y a Villeneuve-Saint-Georges, Rosalawana, à partir à 13h, puis 22h30. Ah bandal. Boya, ebele, boya pe maboko pambate. Attends mon ordinateur, attends ma tablette, ba outil informatique pour la bande la biso, eh bien pour la célébrer 70 ans à Bandalungwa. Donc nous les Rosala. Jour à terrain humanitaire. Boya na badon, surtout badon pour l'école Salongo. Mwantaba, Kwanga tozolia, et pour ça la moi biozo kandoule. Yango tolba qui tout ça la barbecue géant au profit d'un Institut Salongo. Oh va parents même so batongaka, biso beto tonga, Institut Salongo asika. Toujours ensemble, on est là. Car ici ça rit pas. Voilà. Pona kusukisa. Guy Kakessa, oza parmi les membres du comité d'organisation de la journée humanitaire. Le message que nous lancé, na bana bandal, na bisoma sotoza concerné, pour na kotonga école ya sika Institut Salongo. Bana bandal neto lo barake, bandal ekweyate. Donc, nazo ça l'appel, na tout le ndalois. Batutu.
to eza mpe ezoconcerne kaka bawenge te ezoconcerne ndalwa nyonso ndalwazi nyonso oyo azaki natif ya bandal oyo ayebi ke salongo wana yango brike nango ya ndambu oyo etikalaka yango tosalaka moto na moto abongisa donc tolingi tomatisa yango lisusu epuis tozosenga na mwana nyonso ya bandal neti banati lokole bobanda chik na salongo wana boyebi bien fo boya mwa ordinateur mwa talaka technologie mwa tablette technologie ekoma avance nyonso boya batutu boya badeni mulamba boya bana nyonso ya bandal toya babubulu yondela tokoli na bino na bandal Douglas Makonga Bernard Makonga Clément Ngandu donc tokoli na bino baya Théo Mangasa tokoli na bino na bandal Adrien Dome Kinitwe Kalimasi donc bourgeois Igor Kakese Kitambala tokoli na bino boya contribuer bandal ape na ba journaliste mingi bandal ya ba journaliste mingi Tatiana Osango Tatiana Osango contribuer pour na eloko ya Ndeko Gilles JPM Papi Moulala Manda de Bandal Vezindo donc ya kiski solokele yo yebi kaka ndenge makambo ezalaka on appelle tout le monde tocha main à la pâte donc pour que salongo kende vraiment donc ezala et puis nazo souligner sous ce loro moko boy j'appelle tout le monde Daniel Lukoki Miria 5 à 5 koyaki donc na contribution na biso on a terrain Tade Moulala oui même faire rigole à Saint ancien 5 à 5 oui to benga bango baya même titina boya contribuer Firijana boya vraiment ko contribuer salon asika mais aussi salon miri ya 5 à 5 koyaki wana donc to ya parce que bandal ne makam voilà sans bandal en tout cas tunde tozape boete pour bandal et biso ne spiritus net na compléter un bouquin pour te rappeler histoire Institut Christian on peut avoir la photo de nouveau bâtiment et un salon s'il vous plaît si vous pouvez encore en avoir mon Institut Salongo pour battre retourner pourquoi Institut Salongo école les ebele na bandal tu sélectionné 28 écoles officielles les na bandal mais Salongo za eloko voilà des bâtiments ainsi catholiques totonga yango et 5 biso $350,000 250 000 c'est pas des millions sauf que tu 10 €, 5 €, 20 € en inane to kotonga école ezali oyo ba parents na biso batonga qui a C yango biso totonga ya étage loiba na biso ba retourna biso mais papa qu'avez-vous fait pour la RDC qu'avez-vous fait pour Bandal to kitikara trop o jale lo ko finga mais yo moko poto sala nini en tant que diaspora yo moko pe mwana bandal ozo sala nini ya bla 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 kaka ki bandal ngo neti devise bimi mikolo mwana bandal sala mapa na ko senga raté donc biso pe to sala mapa na biso Institut Salongo poto pesa bana na biso mayele to pesa ba neve na biso ba nièce na biso mayele donc batonga pe mapa na bango informatique outil informatique ko zanga voilà bana niveau ekiti mais bana ngo baza makasi na informatique donc faut to pesa ba coup de pouce na domaine o ba baza makasi voilà manda yokutu manda de bandal olobaka manda de bandal faut contribuer pour na makambo donc tout ça vena Institut Salongo ezali entre Bamboma Palabala na Louf. Voilà. Donc voilà. Moi je suis natif de Bandal, bien. Merci Kika Kessé. Voilà. Merci à vous amis téléspectateurs. Voilà. Le pain qu'on a préparé ce soir spécial Wenge. Pourquoi expliquer cette popularité? Kakessa nous a expliqué. Wenge est la conséquence du comportement des habitants de Bandalungwa. C'était des orgueillés, c'était des garçons trop fiers. Ils étaient tellement sûrs d'eux, ils ont fini par les transplanter sur la musique. Voilà comment cet orchestre de Wenge est né. Et on interpelle aujourd'hui pas seulement Wenge, nous tous qui sommes sortis de Bandalungwa. Il y a des musiciens, il y a des hommes politiques, il y a des journalistes. Nous avons notre notoriété, nous avons une certaine popularité, nous avons une parcelle de pouvoir. Nous voulons le mettre à l'expression de notre commune. Voilà pourquoi on demande à tous ceux qui aiment Bandal
Venez ce jour-là, le 27 juillet, à partir de 13h30 jusqu'à 22h30. Oui, tu disais. Le 27 juillet, na terrain na biso humanitaire. Donc, boyeba ke, bobosana te komema ba aide na bino, et puis boyeba ke, moi cagnotte kozala. Donc, moi tombola pe zali, bobanga te ba musicien na biso, kitunga pe kozala. Donc, muto yo amona ke, azana ordinateur te akoyata 5 euros, 10 euros, à chapeau, tokendra au sommet les anciens de Wenge, Marie-Paul Robeta, Blaise Boula Robeta, Tosengi Pewera, JBP, Tata Robeta les 12 ans déjà, après Orléans, à Bisso. Donc, Tosengi Bandal Bomoko. Bandal sans frontières. C'est Bomoko. Bandal c'est Bomoko. Donc, Bandal sans frontières. Biso tout zala. To bandi na Sinkin, to koti na Doula, to ye makelele partout. Lingua la donc molar, biso tout zala. Même bateau à Belgique. Voilà. Norbert Misaka, Boya, eza journée moko kaka. Guillaume Kalala. Guillaume Kalala. Dadankana, oui. Oui, de Kosmukoko, boya po na bandalungu, abino boye bika ke bandalungu. Jean-Pierre Mongala kozanga te. Et puis neti fali pe to invité hein. Bien sûr. Yebe azandalwa. Voilà. To invité oya pona nini. Et di badi atako bosa no websa eglete. To invité journée wana eza pona ndalwa nyos. Na Villeneuve Saint-Georges. Merci Kakese, merci. À vous, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis ce soir. Je vais dire merci à toute l'équipe dirigée par Christian Bamou, assisté de Sonny Mukanda, Coco Chango et Roger Kabea qui était à la coordination. Merci à nos archivistes. J'ai cité Lionel Passy et Massamba qui étaient aux archives, sans oublier José Eyal également à Kinshasa. Nous attendons toujours les images de ces jours de Sam Mangwana à Kinshasa. En tout cas, nous en aurons besoin. Merci à vous de nous avoir suivis. Et on se fixe rendez-vous très bientôt sur la même chaîne, Elite Média France, et surtout likez et partagez. Bonsoir et à très bientôt.